Merci beaucoup, Bandeko Bandi à Congo Millennium, et vous qui aimez l'émission Tolobelango, ou parlons-en comme les francophones aiment le dire. Parlons-en Tolobelango d'émission Nabino, et tel Sakabino, Maïma Kole Karambo Kanabiso, et nous touchons Makaembo, Etali politique, Etali vie sociale, Etali culture. En fait, Tolobelango, c'est une émission socio-culturelle. En fait, il est là, dans l'émission Nabiso Tolobelango. Certaines personnes risqueront de croire que nous sommes hors Kinshasa et pourtant nous sommes à Kinshasa. Nous devons juste Sabino. Qu'est-ce que les autorités de l'État font avec notre belle ville province de Kinshasa? Toza na kati ya commune ya Matete na quartier des bonhommes, mais quartier des bonhommes coin tozali o batu mususu basirnoma yango quartier Lakisa Mipende. Pourquoi batu babenga kango quartier Lakisa Mipende? Qu'est-ce qui se passe ici na kati ya quartier Mipende? Bande kona biso bakomikotel sabiso na mwa molai maini ni maleka kana kati ya quartier Tombola Mipende. Bonjour ndeko. Bonjour. Yo pozali moko ya ba habitant ya quartier. Oui, nana moko ya ba habitant quartier. Oui, bah toeki batu bazobenga quartier oyo quartier Tombola Mipende. En fait, donc qu'est-ce qui se passe ici pour babenga ngo quartier Tombola Mipende? Bon, babenga ngo quartier Tombola Mipende po tozana pembe na rivière ya Mayanjili. Mayanjili tondaka secteur nyonso tu tozakamna mai tondaka. Yango tango ba fille to ba mama tango na mwa mai na ndenge yaka omona batomboli bilamba batomboli ba jip yango babenga ngo quartier Tombola Mipende. Donc ba mama to ba jeune fille avant baleka na kati ya quartier oyo il faut tombola na bilamba na ye. Ah, na période oyo ya bambula ya ba mai ndenge to dindaka wana atomboli pona ko protéger bilamba na ye yango omona mwa mipende ezomona. Donc koto Mipende lo pamba. Ouais, koto Mipende mona na eloko pamba. Mais na lobi ba il paraît que c'est aussi un coin oyo boza ko souffrir na makambo etali kuluna et puis na ba tchel. Et koto pena en tout cas pona na kuluna ezalaka mnati. Et puis pe ba tchel koto pe ba zalakati. Koto za secteur moko ata 0 heure ata 1 heure au kitano à l'aise et surtout ceux qui siat mo ba tchela biso ya Zamba 8 ceux qui ont commis déjà na Zamba 8 wana ba o déranger te logo moko te ba bika ki oza habitant Tombola Mipende. ozaka moto koto yo po ba bika frontière eza Mayanjili ata do kiti koto sala elo moko. Maintenant dehors ya wana ba difficulté ni bozo connaître minga part ya mai. Bon, bah difficulté belé vie sociale nzela ndenge zaboye tozaki na carrière na biso ba jeune tondo lukambongo awa na carrière oyo mais ce nzela ebeba soki l'état kosunga biso abakala so atama ba mabanga bongisa so atanzela pona ba jeune ba meka vivre na zelu oyo ya Mayanjili. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours na kati ya quartier Tombola Mipende bandeko bazali tokope sa micro to maloba na bandeko baza na makambo ya koloba mbote ndeko. Mbote père. Yo poza moko ya ba habitant ya quartier Tombola Mipende. Wa ngabumana Yebisa biso nanu makambo ni ezoleka wana Tombola Mipende. Ah père to bae. Omoy ba ko filmo ba mona ngoda na ba télévision ba ndinga ba loba rien. Père o poto ilanga ngape na uti kopo na mécanicien. Mone awa ndele vandia ba vanda kate. Azo to vandia wa ya ne place ya mai to tikela ngo mai biso to vanda ero mona na ba mir. Mai ba mira ndako. Ba mira pale moto beta ba système poko to poto nganda ku bien faut grand veranda o nini fondation ya 4 briques. Donc mai ya to telemi aka ponelanga. Siko pourquoi babenga ngo quartier Tombola Mipende? Kasi pona mai te mai soko yeboye o mona ba jeune fille donc surtout baloba ngo mi pona basi faut tombola bombi mwa bilamba ne mais dinde poli. Oh donc ceux qui a tomboli bilamba te ya oleka te. Rien soko tomboli ta oleka te donc faut tombo mouvement tomboli bilamba koto to eza na mai. Donc koto yo Mipende za penza ya eloko ya koswa mutu te. Biso koto Mipende to mona songo ya ofele. Donc koto mupende ya mama ya mwana muke ezana do libabe ezate. So nini bozo singa na bakonzi ya mboka? Ah père to lobi mingi mais to singa na bango kaka. Bakangela biso mai wana njili. Bakangela biso mai wana njili. Mai njili nde mutu esalage ba inondation ne salama ba jeune fille ba mère ba Mipende ba nomona bakangela so na mai njili. Merci beaucoup to koliki ya kimbela ngo ekoyokana.
tozo pousse na pe mama zali mama soko koko sunga biso o pousse na pe opesa biso likanis na yo toza toujours na kati ya commune ya Matete na quartier o babengi quartier Tombola Mipende. Mbote mama. Mbote papa. Yo povandi na quartier Tombola Mipende. Vandi peka na quartier Tombola Mipende. Pourquoi babengi yango quartier Tombola Mipende? Sonde toza a tope maka nelanga na mbula aveni so to benga ngo aveni Tombola Mipende po awandeza na mama na papa na jeune fille bunga na kate donc mupende no soza na likwanza baromona ngo era ngo nde yango tolingaka toyeba ke boza na posa na biso pe po lelo nde boza na posa ke bokonzi na pe biso pe batoza na esika na bato bakovote bino ezaka biso batu o sko kote o biso tozo vanda tala ndenge ezaleli mai soki boye bobongiseli biso ndeni pete biso tokozanga po tovote bino tokovote bino ntango bobongiseli biso esika ke lelo oyoyo biso batu bisika tozo fanda mai soki bisika ovanda ezalaka te batu bazokufa mambo ebele biloko ezotyola na mai mais soki boye bobongiseli biso bisika milimo ya batu pe ezobika bino pe bokozala malamu mposa na biso ezali ke mai oyo bozwila biso solution mai oyo etika kokota tozala bien donc koto tokoloba ke bino nyonso boyebani na bino bamipende koto biso nso toyebani te esozala likwanza eyebana te donc toyebani et salimbula boni situation papa banda tozalaka bamike kutu solo te tokobota bana toboti bana bakoli bandako ozomona mai oyo ezalaka veni bandako ya minene ezala awa edinda donc ondima te solakisi mutu ebisi mutu ke o place o ndako ezalaka mutu ondima ozala pendant saison ya pluie botikaka bandako bochangeaka mapango to ndenge nini tokokende wapi tangu mai eyaka tozaka tofandi ka tokangami ka na kati mpo okima wapi donc moye mpo okima odeplace na bana eza te tozalaka kaka baépidémie ezoya ba donc mambo ebele ezoya na mai. Merci maman alobi en tout cas c'est vraiment regrettable ce n'est pas quelque chose où ezosala biso esengo toujours pousse na malembe to luka bandeko bakolo quartier ba mekotali sa biso maima koleka na quartier Tombola Mipende. Baki mbote ndeko na biso mbote papa to kuti yo na kati ya quartier Tombola Mipende yo po vanda na quartier Tombola Mipende nga pe na vandi na quartier Tombola Mipende donc balobi côté o Mipende zeso eloka sonité boye bani Mipende ndeti na tembe ya côté okutu donc ba jeune fille ba maman donc isomo ba tombola Mipende na nyonso tout basala donc comment vivre kaka bongo donc soki to vivre bongo parce que donc yo moko mona tangana ngana jeune to vandi awa na quartier oyo dezelo kwa okosa te ba mama batombola Mipende bana bamona kango tanet bana boye bamona ba donc libabe koto nde kaka ezalaka te donc ngana ko kata bilamba na minute taka jeune lokwa est-ce na Dallas papa Dallas kutu yolo ba muke na mboka oto yoka so New York oyo nga mona ote na ebiote ngana kinwa na quartier Tombola Mipende c'est tout. Ba difficulté ya makasi za penzani na quartier Tombola Mipende. Mais biso na quartier Tombola Mipende donc eloko liboso e sala biso na tomona no ba Mipenda ni za no mai. Donc mai soke komi na ino taka ba do ba mona pena donc mai ko makatina ba niveau moko boye. Yo moko mona kaka donc so obika po awa na minicho mai zate to ani langa. Donc ilanga nde ba mai diminue mais ntongo yaka. Donc ba mama ba ko maka ba Mipende likolo tout ça donc bizarre. Koto pe bovotaka to bovota déjà. Ya bongo toza wapi? To na mboka ba vote. Bakonzango bazalaka wapi siko? Bakonzi ba mona est-ce que na kisasa pe mokonza zalaka? Na kisasa biso ebi mokonza zalaka te. Ponga moko na kombo na nga rais osambisa nga na komboni. Nga moko rais nga yo nde na oloba boyi. Siko na Tombola Mipende yo elakisa nga président to nani? Azalaka te koto to ebi président te poto vota to lemba. Donc mbulo kutu na mona kutu ata vote ezate ba kabola ta mboka ba tekela onso chinois nini ata américain mo boya na somba neta mboka ngo poto lemba to lemba ngo pena do ya danser talaka kinwa mais na kata Tombola Mipende balobeza toujours ba kido mais na kata Tombola Mipende maestro pazawana to pusana moi eloko koloba et osala bien maestro mbote ndeko yaya mungulu mabo kilo amona ngabo eti ya makambo yaya amona ngabo epa mabo kilo bokoko mbote yaya mbote papa tokuti yo pe concentration kaka na kati ya quartier Tombola Mipende yo po monaka to otombolaka tuta ba diaspora oyo azwa na biso banini nda abwizaka nango calme mais elo mwembu ya biso ya mai mais dato misana nango pe saika kaka nini oloba na bakonza mboka oyo bazomona makambo ya Tombola Mipende baobeta kara ata tolobi eloko moko esalamela te po toloba da to tolemba omoni kuna tobeta diki po mai esala nini
ebimaka te me nde tosala nango raison te mpo wana ekotshaka mai mpo ekokwea nango kaka la seconde. C'est bon, yaya tokoma totala nanu innovation nini bayaya basali pe befort nini bazosala mpona koprotéger quartier na bango toleka. Toza toujours na kati ya quartier Tombola Mipende ntango subo bana omona tozalaki koloba na munoko. C'est vraiment regrettable. Jires Bilili soko koki kopusana bendela biso merci beaucoup ndenge bosomona ba effort ba ndeko bazosala quartier eza kobuka na malembe moi basaki otomoni awa bazomeka nekutu na makasi na bango sans l'aide du gouvernement po bameka kosunga bameka kotia moi oyo bakoki kosala po mai etika ko déranger bango. Nous vous rassurons que ceux qui bamvula ezongeli kobeta tokozongela bino na quartier Tombola Mipende, vous allez comparer les images to proposer bino lelo na ba image to proposer bino pendant la saison des pluies et là vous aurez directement une idée sur le quartier Tombola Mipende. Tozo juste muto suka comme ça to boucler émission na biso ya lelo. Bonjour ndeko. To kutio pe awa yebisa biso na no makamni nezoleka kotoyo. C'est bon, en tout cas, comprenez que Bandeko Balembi parce que Kondiamboka baleki ba promettre ba député banani il semblerait que même gouverneur de la ville a leka mais rien n'est changé. En fait bisope tokolembate Congo Millennium, nous sommes une église au milieu du village. Et oui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Tomima Kibino na commune ya Matete na des bonhommes plus précisément na Tchadeto quartier Babengi quartier Tombola Mipende tolingaki total Sabino Maïma koleka na quartier oyo. Ce qui tolakisaki yango bien avant, c'est une façon d'interpeller encore une fois de plus Bakondiamboka bayeba ce qui se passe dans l'un des coins il y a Kinshasa, c'est regrettable. Les gens vivent dans la capitale mais c'est comme si bazalaki na fin fond il y a moko ya ba province na biso. Merci bino so bolingaka Congo Millennium, merci na bino no so bolingaka émission tolobielango tokolobela kango toujours ndenge bino bosenga ndenge bolingaka et sans oublier bato ba mesera kosunga biso. Là je vois directement la grande mère, la queen mère, Maman Béa, Maman Tendresse, la Camerounaise. Merci à toi, mon vieux privé. Lui, c'est mon vieux privé, on l'appelle, oui, Desingo. Les vieux qui toubou, Désiré Kiangebe, en tout cas, qui toque l'eau, Congo Balobi. Ils ont ça bien. Et ça lynx longue, toujours, système à branchement, Congo Millennium, Likolo. Si vous avez aimé cette émission, dites grand merci à celui qu'on appelle Jires Dibenzi, celui qui était derrière la caméra et c'est grâce à Jires Dibenzi de tous bénéficier na apport technique Oyo. D'ici là, portez-vous bien et la suite au prochain numéro.